Bonsoir amis internautes, lelo na kopesa kaka mbote na baibanso bavandi na mboka Manchester pe tokosala mwa rétrospective moke ya maze koleka na mboka Congo. Qu'est-ce qui se passe na mboka Congo? Makambo ezali na Congo ezali toujours au niveau politique. Niveau politique, toyebi na malamu te. Depuis le 23, il y a Sanza Lolekaki, le 23 octobre pour bien dire. Président Félix Antoine Tshisekedi a Bessa Kimbela a lobité à Lingi Bongo, à Boma Kibongo, Tolobate à Kataki, à Bengaki consultation, à Simayaku Bengaka consultation, à Ekoboma coalition FCC Cash. FCC Cash, coalition Ekoufi, P à lobby a l'intention à Kosala, union sacrée pour la nation. Bande koto comme la union sacrée pour la nation. Tous un comme on a ba tractation par-ci par-là, Bemba Tshisekedi pe nani Moïse Katumbi bauti bon ko kutana na Kinshasa pour na kosolola eloko ni bakoyi kosala bazai kosolola pe na côté mosusu na Bahati Lukwebo bazai kotala makambo kozala ndenge nini balobi kala te semaine ya suka yango yo yango nde toza kozela pona nomination ya informateur tout au plus tard toloba le 5 ya sanza otokobanda tokoyoka makambo ndenge e ko bongwana mbongwana est-ce que mbongwana wana ezali penza mbongwana to mbongwana ekozala penza ya solo toyebite bande ko babolingo ba fanatique bazali ko beta bajalelo kasi biso bato ya analyse ya normal toza koloba kaka mituna est-ce que ekozala pe boni bakoloba ndenge nini ekokende wapi bakosala pe boni bande ko babolingo tolobaki politique ekomi elengi pona nini pamba te ba Congolais bazaka mingi na makanisi pai mosusu kasi lelo politique ekomi elengi koleka bato banso na bai basala ka émission kaka ya musique bakomi ko sala ba émission ya politique na yango bande ko babolingo président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kobengaka union sacrée est-ce que ezali bongo likanisi malamu to ezali likanisi mabe bien sûr ekoki koza toujours likanisi malamu mais le problème ezali akosalela yango ndenge nini comment mélanger poto na poussière esika moko na ebite soki poto ça dépend soko oyo eleki mingi ekoya kobebisa poussière ekoki kokoma poto facilement donc boyebi bien que majorité écrasante ezalaki na parlement ezalaki bongo majorité ya FCC alors na yango lelo yo bato ya FCC mingi ba milongoli na FCC ya Monsieur Joseph Kabila, l'autorité morale, il y a bien sûr Otobengaka Chinarambo. Ça me plaît parfois de l'appeler Chinarambo parce que vraiment, dans Kansasko Gang a filmé mon boye, Aza Danze quoi. Bon, on a Aza Danze. Quand on fait la politique est un bateau, bah, mimonaka Aza Danze. Et on a pe, Fatipe Abeti, Mapekalobi, Biso Nayo, Tokei. Fara toko ndongbana pe toko beta na makofi bande ko babolingo na politique ba beta na makofi te bakolobana kaka na baloba président de la république azena ba prérogative nyonso pona kokamata ba décision toko tala soki mikano oyo ya kozwa soki pe ekosani me kasi na botala kana mosika toza komona epai wapi te tokomona ke FCC bato baza kobanga FCC tokobanga tokomona ngo penza te mais et bandi mabe toyoki ke Rubero aye wana kenzela Afrique du Sud pour akei kozwa traitement bon to vandite a mama mabunda akei wapi na Dubai yepele susu babi traitement akimite nepa mosusu Rubero akimite tozozela nani le prochain akokima balukanzela batala totala soki bazai kokima to nini makambo ezalaki awa Chinarambo akendeki na mboka Kolwezi bandeko babolingo bawa balobi akimi nsima toyoka bamboka bapaya bakomi oyo te akendeki kosigné bacontrat minier wana mpenza ekomi mwa pasi balobi mwasi na ye mpe akendeki nzela ya kuna na Goma balobi bazokende Cuba après toyoka susu bato balobi bakende Cuba mama Olive azongaki Kinshasa mpona kokunda mpona kozala bongo koasiste na liwa ya moko ya bandeko baninga oyo bazali kosala na ye Sandra da Cruz
voilà azongaki Kinshasa pe azwi nzela akei suko Lubumbashi kokutana mobali na ye. Donc toza komona makambo ndenge eza kokenda tozali na keskese yango nalobaki liboso tabike toza komona te epai wapi ezolakisaki bato ya FCC bazali na bobangi to baloba te bazali na danger non, mais toza komona kaka ba stratégie président. Donc le président honoraire monsieur Joseph Kabila auti bongo kokamata meko azwi Raymond Chibanda asali bongo équipe moko babengi équipe ya crise wana yango nde kotala makambo nini ndenge bakoki ko contrer Félix Tshisekedi d'après ce qu'ils sont en train de dire. Bande ko babulingo makambo ezali na Kinshasa makambo ezali kita opesi mbwambwa boyi kasi tokotala nani akolunga tokotala nani akolonga bandeko babolingo ezali kaka te makambo ezali politique ezalaka kaka croc en jambe otienga pe na otie totie. Donc makambo ya otie totie yango nde toza kotala soki tokosuka na yango wapi bandeko babolingo soki totangi na makoma ndenge bakomaka bazali koloba makambo ezali malamu te na mboka Congo. Kasi na kolandaka maloba Herman Cohen alobaki donnez-moi seulement un an, Joseph Kabila va s'effacer, il va disparaître. Toyebi te soki disparition ngwe bandi na makambo oyo neto bandi komona Fatia bandi kosala mwa tête dure bandi ko tenir tête contre baninga na yo bazaki na coalition. Yemo ebisaki biso c'est un bon partenaire. Yemo ko ebisaki biso ke pa wapi na koyiko yekola parce que nazali moto ya sika na bandi mosika na mosala oyo na koyiko yekola bango wana. Ayebisaki biso même na Kagame partenaire malunga. Donc nyoso tu wana tozali kaka kotala epai wapi bakomema biso. Kasi bande ko babolingo bana Congo basila kofungula miso. To fungoli miso to pe tozali kotala eloko nini bokosala pona kobongisa mboka. Makambo ya Congo etali biso, makambo ya Congo etali moto nyonso. Mwana kini, mwana poto, mwana ya bato banso bazali bana ya Congo, bazali epai wapi to panzani na ba mikili ya poto pe na ba kati ya mboka Congo to na ba mikili miso epai wapi bato bazali toujours prêt ya kotala eloko nini bakosala. Mais tozela totala. Zela mokomboso azanga mokila kasi lelo yambala oyo to boy mokomboso abima mokila mais tolobi te ndenge kaka azanga mokila na yebi ke mbalo oyo mokila ngo penza ekobima. Est-ce que nalobi mabe? Au revoir. Ndeto kutani mbala esima. Politique comme elengi balobi bote na bino baso ezalaki bongo Raphaël Ngomba Sasa molobe na bino rango na kati na mboka Manchester. Joyeux Noël, bonne année na bae banso bakolanda biso. En tout cas, merci mingi na ndenge bozui tango bozui ngonga pona kotala biso. Bato mingi bazali branché na masolo ya Axa na Kevin. Masolo ya Kevin na Axa soko skiver moka longe magama momi alongi momi moka longi type na etalaka ba type bakoma pasi mutazu mwa type na e etali biso na nini moral wana bosala ngo na bato bazali na posa koyoka yango. Kevin Axa bobongisa soki bako boma libala boboba. Merci, au revoir.